bino mutu bozo signaler adresse ya Karine Mokonzi. Bino mutu bokomisi makambu ya internet bokomisi yango lisusu na vie réelle. Alors bino ba oyo nyonso bozo menacer Karine Mokonzi. Bino ba oyo nyonso bozo trahir Karine Mokonzi. Bino ba oyo nyonso bozo bimisa makambo internet bokomisango na vie réelle. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bino nyonso oyo bozali kosala makambo oyo ya kosalela Karine Mokonzi. Basoki ba makambo bofunde na mbila. Bino ba oyo nyonso boza kosala Karine Mokonzi ba menace. Bozo tinda bato bakende lukaka adresse na ye. Bolingi bo détruire vie na ye. Boyeba yango eza pe na bato baza deja koluka bino. Donc awa bino bozo luka posala Karine Mokonzi mabe. Mengai papa Robo n'expérience ya makambo ebele na yebi oyo eza na poto yo. Nazo sala ngo pona kobangisa bino te. Mais soki bozo sala Karine Mokonzi akoma na keba to bozo sala bosale mabe azonga na Congo ou bien na mukuse elobi mida la Taylor bolingi boboma ye ndenge boboma Marie Misamo. En tout cas maloba na makambo bozo sala ba geste bozo sala boyeba eza pe na bato bazo sala deja oyo kaka bino bozo sala mais pona bino. Eloko nde Karine aza na avantage oyo bozo sala pona ye ezoleka na net pe ezomonana. Oyo bozo linga bosala pona ye bayebi deja bato bazo pesa lango publicité na net, bato yo bazo sala nango ba émission pe bato yo bazo sala nango makambo na Facebook na ba oyo bazo benga. Mingongo na bino bato bayebi yango bazali. Mais sikoyo bino ba oyo bozo sala ba émission, bino ba oyo boza ko benga, bino ba oyo bozo sala ba plan nyonso bokendeke tina adresse ya Karine Mokonzi boluka po bovandaka na Ninove to na Bruxelles to wapi. Boyeba bino pe eza na batu baza kosala bino ndenge moko to baza koluka bino na modèle mosusu. En bref na loba na bino boye. Bino bozolinga bosala Karine Mokonzi mabe, bato pe baza wana po basala bino mabe. Nazoloba bongo eza teke na yebi, eza teke muta explique nga, eza teke naza complot na bato. Mais nalobi malamu. Na ya na expérience ya mokili oyo na yebi bien ndenge tambulaka. Botala exemple, bopesaka exemple 2 minutes batia imbeli. Mais tant bopesaka exemple, bolobaka ke muta tia imbeli tilelo boyebi ete. Ndengwana te bolobaka. Alors 2 minutes tango yaki poto ezaki na bato bazako kana ye. Alors 2 minutes ayebaki pe bato yo bako sale mabe. Mais ayebaki te réellement nani asali ayebite réellement nani atia imbeli. Pourquoi ayebite? Pour parce que bato nyonso oyo ya kalekilaki bango te mutu akasalaki bankete na ye amonaki bango bazalaki kutukuna te bazalaki na bamisala na bango to bazalaki na bavie mosusu batinda na bango pe bato te babulaki bongo. Mais sikoyo nga papa Robo soki naza 2 minutes nakobanda enquête na bato wana te, nakobanda enquête na bato yo ba invitaki nga tokende bisika wana.
nsima nango nakobanda enquête na bato naye kuta kuna bazosolisanga kitoko. Nakobanda enquête na bato oyo babimisaki trouble na kati mpo nga nazala distraire nalinga natala likambo nini ezosala kuna nazozela sikoyo mutu moko awumela kuna mpo biloko te wana esalamaki mpo sikoyo mutu moko azalaki wana ayebaki fo batia 2 minutes mbeli fo kodistraire ye fo abima libanda fo aluka moyen atikala ye moko bandotala likambo moko ube trouble kobima ntango akozala kidiba baye kotia ye mbeli. Donc bato batiaki 2 minutes mbeli bakende lukaka bango musika te. Bino bakongole nde bokende lukaka bango musika. Me nga Papa Robo na lukaka bango kaka bisika 2 minutes azalaki. Naza na ntina na luka oyo atiaki nga mbeli te, me bacomplice na ye bazalaki na 2 minutes wana. Eza simple. Soki na kosi bokende kotuna n'importe quel détective bopesa ye hypothèse nanga akoloba na bino oui enquête fo ebanda wana. Mais non, bozaki diba ndenge moko na ndenge bozoloba na Karine Mokonzi. Mais botyango na mutu na bino mutu aza na risque makasi na bandeli yango bien. Botyango na mutu na bino mutu aza na risque makasi na makambo bosa Karine Mokonzi eza bino. Nalobi te bondima nalobi eza bino. Ngai nazala na poto bandakala nasali plus de 30 ans nazoki na 40 ans et puis nasala te na tambola pe na yebani na bato presque ya ndenge na ndenge. Na yebani na mindele ya ndenge na ndenge. Na yebani na bato mwindu ya ndenge na ndenge. Donc na yebani pe ba yebinga. Na misusu to kabwana ça fait plus de 20 ans. Mais ba yebinga. Donc mondela zako sokazo beta lisolo azo tia komboranga. Parce que na yebi makambo ebele awelekawa. Ebele naza kutu na tina ya kopia bino ni piste ni koloba. Mais o na lobi ba oyo nyonso bazo menacer Karine Mokonzi. Ba oyo nyonso bazo sala Karine Mokonzi modèle oyo. Balingi liwa ya Karine Mokonzi bino nde boza na problème. Donc bino nde bomi batela. Oui. Oya kondima te matali ye. Bomi batela. Même ato bengaka. Olobi ke otia komba lokuta lipa batia manteka. Batia ope blé na mida. Batia yo rouge na mama Congo. Batia yo vert soki na ese de Panama. Ndenge moko. Yebako muta yebi yo azali. Yebako muta kangiri yo mitif azali. Yebako na simana yo muta zali. Ozo tambula kaka nelili na yo te. Ozo tambula na makambo oyo o prepare yo moko. Bo créer bino moko en dehors de internet. Alors bandeko mutu na mutu aluka protection na ye. Na yebi bokolobeza poto mboka ya mbila. Na mboka ya mbila ngoya balubwaku ezebele pe bato bakotaka chaque jour. Na mboka ya mbila yango mikolo nyonso bato baza na hôpital ya baku e blessure. Na mboka ya mbila yango bato bazali victime na maboko ya bato. Na kosi chaque année à part baliwa ou accident ya voiture baliwa normal boy ezala kaka na maboko ya bato. Na kosi ba blessure belé à part accident ya ba voiture oyo ezalaki belé normal boy ezalaka kaka na maboko ya bato. Alors ngai Papa Robo na yebisi bino awa bobimisi makambo en dehors ya net bozali kotake Karine Mokonzi. En tout cas Karine Mokonzi akomeli bino na Facebook non aza sir na ye. Aza sir na ye te po aleki bino na makasi. Maza sir na ye parce que amesana na bato baka na ye bongo. Ayebi ndenge ko se protéger. Soki pa koki te mabeza te parce que boleki ebele parce que bayebi ke bomenasaka ye. Mais bino sikoyo boza na assurance ya kosakana te. Assurance ya to risque. Mais nga Papa Robo na lobeli bino po na kobangisa bino te.
naza pe na complot na bato moko te natindi pe bato moko te naza pe na groupe ya bato bakosala bino mabe te me na ye koyebisa bino mpo naza na expérience ya poto nayebi poto très bien nayebi bato ya ndenge na ndenge nayebi makambo ya minene nayebani meme na bato oyo mindele balobelaka na TV na kotanga kombo na bango te baza ti lelo na lobwaku aperpeti te bisika za ayebi mpe ngai abetaka mpe lisolo so batuni ye otambula na noir rien nayebi kaka noir moko ezanga Papa Robo e mutu wana chaque année batangaki mpe na télévision ya poto ya Europe bapeye ebele bayebi nga tomelani tolia toseka donc nayebi mokili oyo ndenge fonctionnaka surtout poto nayebi yango très bien donc biloko oyo bozosala eza mpona bino moko donc ndenge bozolinga Karine Mokonzi akeba nga Papa Robo nayebisi bino bino mpe bomikeba bomibatela parce que bolongolongo na internet Karine Mokonzi atiango na internet po apesa elengi baclashe na ye etia moto moko na difficulté te au contraire bato to aclashela na bamoma aclashela musique na bango esalama somo lisusu emata na ndenge ya kosakana te alors tointeresa na bango mpe na ndenge ya kosakana te neti nga Papa Robo makambo mosusu na interesa nango makasi bien sûr nayebi bamusicien na biso mingi mais soki na interesa nango makasi na banzembo koyoka ya trop grâce ya baclashe ya Karine Mokonzi mais Karine Mokonzi asala nyonso na internet mais bino bobimisi yango libanda bozondima mpe boboma ye ndenge boboma Marie Misamu alors bose protéger ndenge boprotégeaka na hiver sange batinda bino oyo nazoloba eza makambo ya sérieux eza makambo ya maseki te nazoyebisa bino verité mpo baoyo bozosoka na bango boyebi bango te baoyo bazoyoka bino boyebi bango te baoyo bozokroise na bango na nzela bazopesa mbote bonjour madame bonjour monsieur okwesi eloko alokoti apesi yo osengi merci olobi kazaka gentil moyebi ye te oyebi ntina aza no gentil te motu azala no gentil pendant 5 ans 7 ans oyebi ntina azalaka no gentil te alors likambo ya Karine Mokonzi awa bomemi yango na molili en tout cas botie piège mitambo na bino moko botie penza na Karine Mokonzi te Karine Mokonzi mitambo batielaka yango deja mais botie mpo na bino moko alors à bon entendeur sali. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na kozangisa ote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger, donc ba ça dans le la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger, donc ba ça dans le la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.